Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Papa, nzo yatata tomalukau ici di kaka bana ye bana kansinge ankadra winene kalinge unzalo mulabetu na tuka ovangilenza kwa vangala mbiku yina ndombe kwa ngenzami ame mambote tuka vangilenza mavanga munzeyo yatata tomalukau una muntu muna mwana muna tekolo tusiji nzambe ame ngafuti do mama mingi kanzi zaiye ntona bike ngeze ima wotsolo kolonkutuka to agutuke ichikonga utuzaya deja una nzambe ame kereka munzuzi za wotsolo tunaipasi sempre mumpila ngeka kiyidiki satana yani sempre ni bebisa kansi uyidika nga ngeye satana yani sempre kota mamba salamambi kansi kutunwana nga ngeye kutunwana nga kansi ndumuno imonikanga muna betu muna nzambe me utuyidikila mangeye mamwanda vela makala munzoyo familia kala uni tokala mosi tokwiza na muna mawonzo no kali ngwiza ni ya ibutanga mambote kansi mayoyira kabutanga mambote ko ngine nsamulo mami kansi ozuntere tuweza ibike nzambe me hidika ni lifueni na bitu bana baku na kumbase ye mwana itata mwana wa fela. Amen. Tubike mingi toyoka kalingala yaona telemi. Tozongisi merci na famille na lingomba na manso masalami na nzoto ya mama. Nzela mama akei eza ya tout droit. To respecte ndenge yango lingomba etambolaka. Toswani te, tobundi te, maloba mabe ezalaki te, elakisike nzela na ye ezali tout droit. Bongo bongo te. Bao babebisaka banzela mpe bazalaka. Mutu soki akufa omona ne kuna batikali bitumba, kuna batikali koyoka neza te. Kobebisa na kobebisa. Wana ndenge ezalaka pasi. Lisese ya nkolo Yesu. Un patron azwi bato na misala. Banana 7h ya ntongo, azwi bato na misala 8h, 9h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, patron abande kofuta. Moko azalaki wana patron, obosani bien ndenge nini. Yorobi nini? Biso tobandaki na ntongo, zwaki biso na 7h. Na bato ya après-midi, ya 17h, salaire ndenge moko. Patron alobi ebandeleza likamo te. Batalaka nini? Eske mama na biso akomisi likamo na suka be akomisi te? Na suka. Wana elakisike Nzambe ayambi molimo na ye.
mingi tozalaka osambelaka na yo kasi otiki na kosambela nkolo okufa bakofuta yo futa yo te naza na motuna bato ya ndenge wana awa tozali mpe tozali te tozali esika bolobi nini tozongela mpe tozongela te fo tozongela tosambelaka mokolo kokufa nzambe akoyamba yo Adam Eve bakoyi na lisumu nzambe alobi awa bosali boye na kopesa bino etumbu napesi bino bokobela bokokufa etumbu wana nzambe apesa biso yango wana kasi nkolo yesu mwana ta nzambe ntango aye ye alobi kaka nayeli bino lisekwa ndenge nini toyebi kasi oyo okufi oke libela lisekwa mpe ezali alobi wi lisekwa ezali azalaki na camarade Lazare nkolo soki atamboli akepa ya Lazare bavandi na bango mokolo wa Lazare akufi abeli nkolo yesu akendaki kuna te Lazare akufi nkolo yesu akendaki kuna te ntango bakundi Lazare nkolo yesu akei kuna akendaki ndeko ya Lazare mama Martha alobi nkolo soki ozalaka ndeko na nga nde akufi te nkolo atuni botie ye wapi oso tokundi ye nkolo alobi tokende kuna kotala mama Martha alobi ya lelo 4e jour aza ya kopola ye alobi tokei kaka bakei biso totiaka dale bango batiaka libanga nkolo alobi bolongola libanga wana ntango longolo libanga nkolo atie loboko Lazare alamuki wana elakisi nini lisekwa siki biso mpe tozalaka lisekwa ye moko te me bolelaki mpo na nini bolelaki mpe bolelaki te soki tolobi azonga aya atelema tokoyamba ye okoyamba ye te okobanga zamba wana tokopanzana kuna tokoti kuna mpona kobanga alors ye lokola alongi na ye azotalela na ye biso ye aza so na bobangi te liseko ezali oyo babengaka laiswa pongi ya 3 jours kelero ekobeta biso tolamuki oyo bino bato bosambelaka bozwaka nini eza na makambo minene ezali ezokozela biso lelo balobi na biso totonga kaka Yelusalemi biso nyonso tozotonga Yelusalemi lakisa nano misato banani batonga ebele voilà toza sire pamba te Lazare ntango alamukaki sango ya nkolo yesu etamboli mokili mobimba bayoka sango ke na Afrique mpe moto azosala makambo so lokola nkolo yesu azali na Afrique wapi na Congo moto yango aza na bakongo ntango wana Congo central ntango oyo alors bayebiki tata Simon Kimbangu na mboka nkamba azosala makambo bamindele baye batali likambo oyo balobi me likambo ezaka ya biso ndenge nini ekomi na bato mwindo seke nzambe ati biso mokongo bamindele bakie na bango alors tata Kimbangu alobi ebembe eza na nzela euti na
Mosika, Maman Tina. Maman a fait 3 jours. Dans la commune en Kamba, elle a manqué. Le 4e jour. Mais là, c'est que tout le monde Zamba est bien. Donc, à l'école, mais donc, à terre. Tina wana makambo oyo tango na biso yango nalobi na tosepeli mingi mosala oyo tosali mpo na mama biso nyonso nzambe asalisa biso biso mpe tokoma na point wana ngai nakobondela soki nasali amen bomatika mpona kozwa mai toyokani na Kongo tata mwana pita mulimo santo tika totonda maloba ya musanto oyo tozwi na nzambe na biso tata mulimo santo na Kongo misato ya bule na Kongo tata ya mwana mulimo santo. Merci. Karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido enzamya kenda wiza karitu zongolo kwa satana utu sisi korowiza eminu keto kwange vagido
Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza Eminu keto kwange vangido Enzamya kena wiza Kaditu zongoro kwa Satana. Utu sisi koroiza. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.